Bana ya Jani baleli mbongo ya mama Olive. Balobi mama Olive apesi mbongo na famille. Après matanga mama Olive apesa ki enveloppe. Enveloppe wana famille eboyi koyebisa bana. Enveloppe ezaki ya combien? To koyeba onka na émission oyo. Non chela bino son ya image obozo mona wana. Mwana ya Jani ya mobali azoko expliquer comment famille ekotaki mbutu. Famille baboyi koyebisa bana montant oyo mama Olive atie na enveloppe bandeko. Mama Denise plutôt atie na enveloppe. Et puis si pas si pe makasi na mitema. Yo ba famille oyo. Ba famille. Quelque part pe Maxi a na raison. Toko condamner Maxi à 100%. Donc Maxi a ningisi déjà singa. Batumi ba condamner ki Maxi makambo famille batoko kota te. Mais quelque part elle avait raison. Azaki na raison ayoka ki ba soupçon ya mamba mbongo. Ayoka ki ba soupçon. Donc mbongo wana bango ba profiter na occasion wana bazwa mbongo. Et puis si pas si pe mawa. En tout cas, si vous avez une nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner, abonne-toi, partage, like vidéo. Et puis c'est biso pe makasi ya osala la bino musala. On m'appelle Bibiche Mbombo Plasma, la tantine de tous. Ok? Nalinga bino ya trop beau s'abonner, beau partager, beau aimer. Merci beaucoup en tout cas. Partagez, aimez et commentez. Nazochi la bino son, bino morobo yoka, ndenge azo expliquer. Bo landa très bien, bo landa vidéo au tina souka, non qui passe peu douleur. Bon, choix exaté, hein, c'est la vie, il est déjà koufi naye, mais exaté que non, ceux qui m'ont koufi, yo otika la ko bénéficier na mbongo ya mowe. Bon, toute fait sa famille na bango, hein, sa famille na bango n'a pas de choix. Mais na otika la bino nanu, bolanda très bien tina sous explication naye, et puis nous allons revenir juste après pour commenter. C'est parti. Tozalaka epa kokote tovandaka kuna te biso bana Jani frère mutu na mutu avandaka epai na ye mosusu azali kota mama na ye mosusu kota ya ne mosusu azofutela ndeti ngai ndeti nga boye nazalaka epa bakamarade na ngai tovandaka na bango tonavandaka na famille ya papa te ndeti na minute oyo ezalaki na 40 jours ezalaki samedi 40 jours avant 40 jours donc tant que kundi papa après elekaki moi mikolo mibale misato je crois nde famille ya papa balobaki te bokende nanu ba oyo yo batangaka bakende batanga ba oyo pe ba kokende ndeti ba na mbongo tozwaki epai ya papa choisi matata bokende mwako bandi bosanaki biso te azalaki na souci na biso vraiment na bana ya mowei ya papa Jani ndenge mpe mama Marisi azalaki na souci na biso ndenge mpe bapapa misusu bayaki bazalaki na souci na biso vraiment na ntango mbongo ya mama Denise Nekero eyaki bis neti nga mwana nayebaki te ke mbongo eyebaki mbongo eyaki te mais tozalaki na ondima ke mama Denise aotika biso bongo te parce que ndenge andimaki charge ya papa matanga ne kouta na poto oya awa na Kinshasa toyebaki mama Denise soutenir biso neno sui famille donc c'est que mbongo ekomi kota famille bakangi mbongo baboyi kobetela bino bana oui famille evandaki na sui ndenga moko nakomi koyoka yango na mato ya bato nakomi koyoka ke bongo ya mama Denise eyaki nabi ya solo o ya solo nde namekaki kosala mwa ndeti kobenda na mokie na famille kobenda te koswana te koza mwa distance na famille nde ezalaki na papa leki na nga moko nde atunaki ngai naomona yo mawa naomona yo bisika na yo moko nde namekaki koexplike
maman Denise atindaki moi enveloppe mais famille bolobi na biso et l'autre côté ya solo nga bien nous c'est l'autre côté ndé après bango famille balobi na biso bameka moi ko silika babina point ni yokende koyoka matoi ya batu ifalo otuna biso na bingai na za mwana na otuna bino mwana ndeni bino fonde bolo bana ngai après nde balobi sava toko lobana bino ngoso mukolo ya 40 jours soki eleki nde toko pesa bino réponse na minute oyo toza eloko ya kolino te toza 40 jours le vote vandi c'est tout au vanda toza 40 jours soki eleki nde tokoloba na bino ata mibale ata moko ata mibale misato abengisa kuna na poto bana mambo bima ekopesa be pasi pe mawa continue azalaki na likanisi wana mais lelo oyo biso bana janifai tose retrouve na mutu esika na ye likanisi oyo papa azwaki asangisa biso akoki kosangisa biso te na nde liwa ndenge amene fi na ye kuna nazalaki kutu na likanisi napesi famille na bi te bomeka ata kosunga ngai ata na $1000 kola naza mwana mobali nasomba ata moto oyo ebana ata kobulela ngai mais le côté aux yeux le côté famille elobi na ngai ke yo oza nani esali nga pasi mingi après nde baya kobisa biso enveloppe nde baya koloba na ngai ke mama atinaki mbongo donc baya kobisa enveloppe balobi ke mama Denise atindaki be mbongo mais siko montant ngo bayebisaki bino bana montant oyo bango baloba esaki biso bana bayesaki biso mama Denise atindaki $10,000 $10,000 basali ba dépense tout ya $4,000 de dépense oyo bango basali donc c'est que dépense ya basali $4,000 donc c'est que kolamba biloko pona pendant matanga 40 jours kolamba biloko kende esali $4,000 esali $4,000 batikali na maboko na $3,500 nde bango balobi na biso si toleki kosolola balobi te il faut tolongola $1,500 pona kosala tombo ya papa. Oh mais kasi diaspora basala tombo non balobaki nga nayokaki babaki il faut avant basala yango il faut esala na mabele fo ekita après une année nde mabele so ekiti nde bakosala nini ya papa nde famille elobaki ke faut tolonga $1,500 mpona kosala tombo papa nga nabi te makambo lokola mama Denise azwaki makambo papa en charge aosala biso yango na mbongo wana malamu obakisela biso bana o esunga biso ata tokosomona biso lupangu te me po eza na bana mosusu baza mpe na bamama na bango neti ngai mama aza te papa aza te donc mama aza te papa aza te na kosala ndenge nini nde famille elobi na biso mbongo oyo toza na yango oyo baye kopesa biso na mwana moko bana membre bozolanda cameraman mwana na moko yango oyo $250 lakisa mo bana membre $250 yango na $250 oyo ata bino moko mama Denise Nyankero bandeko na nga bamama na ngai na osala na yango nini mbongo oyo vraiment yango ni $250 oyo ekobongisa vi na ngai to vraiment mokili eza méchant mokili eza très compliqué naboyaki kosala na ngai makelele na badroit ya biso bana oyo papa na biso asalaki ezalaki nango te ke ezaka obligatoire mama Denise fo apesa sunga biso bana ya papa Janon so asalaki wana ntina bolingo mpe na mawa ya vie ya papa na biso ndenge amene yango atindaki mbongo wana parce que sunga biso bana na ye milelo famille ebotoli yango mbongo bapesi biso yango $250 nazokoka te ezosalanga mpasi mama Denise bosunga ngai
kosunga ngai nayebi te na kosala ndenge nini naza na baleki bisika ya kovanda boye fixe ya biso na bandeko na nga boye tovanda eza te na mutu aza na bisika na ye naza na baleki na nga mosusu ya basi ebonga ata baleki ya basi yaya akontrole ta bango na kontrola baleki na ngai te moko abota bana mibale oyo alandi ngai nde ba 500 € oyo ya papa choisi matata nde pesi leki na nga force ya kofutela ndako mais pas même aza Non, bah, mi cours dans la vie là-bas. Il y a fait plus de 50. Donc, l'année, bah, 50 quelques, bah, 40, bah, 49, bah, 80, bah, mi cours dans la vie. Bah, pour le cas, vie là-bas, autrement, ça va pas la qui a fait pour sa chance à vie. On va en avoir que la vie. Là-bas, on a dit de l'objet. Pas moi, il y a un peu de donc, tu me vois. J'ai sacrifié mon enfant. J'ai sacrifié mon travail. Pour que eux et salami ou des salam. Nazar nana contact na banani. Kanangi jalile. C'est vrai que Gianni Faye a la qui a mbomete depuis qu'il a photo Kinshasa. Mboma qui était. Jaga ndeko bazuye batie na zing wana li bende wana mali li protéger et puis ça qui scala moulay. Et vous avez parmi votre organisation qui n'a pas été wana. Est-ce que c'est vrai que maman Gianna mon accord et mon mais le même jour d'avant non. Mais comment on va dire ya maman il doit koloba maman lobi mon anae ne ba sali ba analyse mon na kufa ina na on appelle na poison maman kolbo kadra be malobane ko ça bien te ko le mbonga bana Gianni lokola yo mama osima nzete okomi koko mayo sima mbonga wana ezate papa nga mbonga wana na sima kina mamboko na ngate bino moko bana ko yawa bino moko bana ko yawa bana ko mona ngap. Et d'abord, il faut un minimum de respect dans le batiri misala dans la poto. Il y a poto à Kinte, quand vous avez pas un union sur délégation de poto. Faut se dire merci. Il y a pas tout souvenir bon matin comme personnel les langues. Et ça la maman on peut dire moi ah on a Kinte bon le bon matin et bon poto. Mais va passer ba lingi ba fouti billet na ne sala matin na milieu artistique. Mbongo wana za mbongo ni kuna makila ya hapa. Kuna bana. Ebi kwa na olo. Mbongo wana za mbongo ni kuna makila ya hapa. Kuna bana. Ebi kwa na olo. Fela. Et là Congo te ce que la verre fouine poison va libérer corps. Mais bah ça la constat que fouine pressure, c'est-à-dire makile mataki na nere sali AVC pour d'accueillir. Ils ont quitté poison, on tika ba Éthiopie wana ya ba poison machin. Ce qui est poison, mon là au détecteur, ça va makila bi qui va tirer le poison. Et puis si va tirer le poison, on a la nana tirer. Nan ne sala matin na milieu artistique. Artiste moi pour faire na poto, ba oui que première dame, à cotiser mais mezoya, mais ba on va faire ba cotisation et puis ba ina mbongo wana, ba ko sa famille, faut bon merci. Minimum de respect. Parce que tant bo sala boy. Janya la muta suka profiter. O pambola bana. Na lit na ngada kite o mama ko za deni mama za damu ko mama ba fela ko te dinga usana. O pese 50 dinga usana. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que la famille de Gianni Faye va être ingrat vers le comédien? Mais langage doit faire mes ingratitudes, il y a moins là. Est-ce que ce que les artistes ont fait 40 jours, on est pas collègue, non? Maman fait un souci à moi, qui est à mon colo. Donc, la famille on peut avoir un système va donner des réponses. Ah, le Hugo Soba va donner des réponses. C'est peut déjà tenir vous savez maintenant les deux côtés. Et là, pour Gianni, quand on est comme un Kim, pour les artistes, pour Azalagi Gianni, on gagne l'absence comme Gianni. Est-ce que ce que Azalagi Lola? Ou bazalaki modéro. Là tu rentres y bailler, tu rentres le son a été. Et un moto à la reconnaissance. Peu n'importe. J'ai tiré sur l'héritage à Gianni et Zaban. Tout à la banne au bazar.
Bienvenue sur notre télévision, très chers amis, fidèles internautes. En tout cas, merci beaucoup de la fidélité, confiance pour Pesa Rabiso. Qui m'a rené dans 4 mabota nabino. Merci à ma partenaire, fait cette chaîne Nabiso. Moi, nous sommes mis sur ma mara. Fukami. Nazo bandika ko bonde na 18 wana nakende kumlaite. Leka nazo bonde la kaka na sengi ka na pamboli nzambe nde akomisi biso na 18 na sengi bolimbi siso mabe moko ezali alimbisa nga mbala moko na moni se na biso wana abimeli ngai na vision abimeli nga boye na chambre se pegi tamsu bokanisa oyo akufi ke nga nazo konfonde bakombo te oyo akufi te oyo akufi kombo na ye se lisi ye te mutabimeli nga eza se pegi oyo aza vivante yango na kolinga penda video oyo to audio oyo batu bokomisa ngo tipa na ye malgré eza nango message na ye penza te me bokomisa ngo po ayeba po eza makambo o molimo na ye nde mutu esengi yango me ye mona bonzoto bandeko na nga ayebi yango te makambo ya spiritualité ezali makasi bandeko na nga na moni se pegi oyo aza vivante abimeli nga na chambre nga natiaki mutu boye nafukami nasapuye maboko na nga na mbetu nagumbi mutu nazobondela mbala moko nayoki mutu azoloba pembeni na nga le nayoki mutu azoloba na jusko mutu na nga natomboli namoni boye ye se pegi le namoni ye azaki na saki ame na loboko mba moko le namoni ye boye mba mo nayoki mba moko alobi na nga alobi yebisa batu bobondela po na ngai yebisa batu nazoluka lisungi naza na bezwa lisungi bobondela po na ngai naza na bezwa lisungi bamongale natali ebondeka na tombole mutu bongo nabi oke nakoyebisa batu wana bimisi na mnona ame na kati na lobi ise pegi mbamo la alobi yebisa batu naika koyebiso ke yebisa batu babondela po na ngai ndemba mona zu na yebisi oke na ndinengisi pa mutunga bi oke na koyebisa batu kasi na koyebisa batu to bondela po na yo na koyebisa batu mba moko asuki wana te mba moko alobi zela ngasko na ina zonga na nga na position ka ya prière ndemba moko bandeko na nga eza ndoto te nde no yebisa bino eza ndoto te nga nazobondela talaka na bandika kobondela l'air wana mbala moko esali bongo natomboli mutu me nde natomboli mutu bongo nakimosuni boye yozomo lokola vraimen eza réalité ke pese pegi abimi na chambre na nga mais en réalité eza nakimosuni te eza na molimo ata mutu na nde natomboli bonga na omona natomboli mutu mais eza molimo na nga mutu etomboli mutu etali ye voilà nasi bo comprendre prochaine Adeline télévision eza chaîne to ba makambo ya molimo to bukuta mikuwa soko comprendre te eza pasi pona opo oza na spiritualité moko boye ya niveau nanu te ya ngwana ko comprendre mambo biso to ba awa te nde mbala moko le na moni ye la alobi na nga bongo pona bandela ngo bien po message makasi yango alobi na nga alobi yebisa batu bobondela po na nga yebisa batu babondela po na nga po nazoluka lisungi naza na besoin ya lisungi natunaki pete ke lisungi yango ya nini tobondela po na nini bamonga na yebisa ka ok nakoyebisa batu tobondela po na yo nakoyebisa batu ndemba moko alobi na nga zela naza pe na ba 20 moko awa na pe na ba 20 mo anaina lakiso ba 20 ango abisinga bongo abina na ba 20 moko na saki na nga naina lakiso ba 20 rouge o nga naza nango bandeko na nga se pegi afongoli saki na ye nazomona boy azwi mulangi ya 20 a déposer na mbetu na nga naomona bongo a déposer likola mbetu abina za nango mibale mamo ngana tali 20 wana ngana bi se pegi iza 20 iza makila abina za nango mibale abimisi su mususu abitana na ba 20 mibale ba 20 rouge na nango mibale
abimisi su mulangi ya mibale mulangi oyo liboso bandeko na nga ezalaki vraiment mulangi moko ya mwa monene ya mesure ba 20 oyo ezala mwa minene wana ozomona yango mulangi eza transparent nazomona makila na kati nga mpenza naomona 20 te naomona mpenza makila oyo ya kilo wana makila oyo ya kilo wana bakanga na kati ya mulangi nga nayebisi nga me oyo ya mibale sikoyo ezalaki mulangi mo ndeti ya bamesure ba 500 ml wana sikoyo ezalaki na makila na kati me makila wana ezalaki pale moni makila moko eza ya mai ya pale makila oyo ezalaki wana me nyonso mibale ezalaki makila ye azobenga yango 20 nga na bisa elisi nani yango ayebi soki oyo eza ba 20 eza ba 20 te eza makila eza makila oyo eza makila yo ozotambola na makila na saki na yo ndenge nini otambola na makila na saki na yo se epegi mama azotala ngaka nga mpe na otala azoloba mpe eloko te nga binani yango ayebi soki oyo eza ba 20 eza ba 20 te eza makila mbala moko natombola sikoyo elongi boye namoni mbala moko na musika namoni mbala moko mwa batu ebele me bilongi na bango namonaki te namoni kaka batu mbamunga na yebisi nga na bitala bato oyo oza na bango naolakise nga bitala bato oza na bango baza ba membre se pegi bato oyo oza na bango baza ba membre tala maboko na bango na makila maboko na bango eza na makila ozomona teke bato oza na bango maboko na bango eza na makila se pegi ozomona yango te bandeko na nga vision ekatanaki place wana vision ekatani place wana mbala moko mpuna susumuki nabandi kutu kolenga mpenza donc naoki somo moko bandeko na nga bokokaki koimagine te le naokaki somo wana lobi na 18h. Et voilà, j'espère que vous avez compris mes amours. Bolandi ni mwana Jani Faya a expliqué. Donc famille ezwaki mbongo ya maman Olive, ya maman Denise plutôt. Famille eboyi kopesa bana montant. Po bango ne baza bandeko. Ya papa na bango. Donc mwana boyaki na ye kokota makambo kotuna pourquoi est-ce que baboyaki koyebisa bango mbongo mama apesi. Yango maman Denise, s'il vous plaît, bon sungaka ba artiste te na mboko c'est pas seulement les artistes ne ba souffrir. Il y a aussi des comédiens, il y a aussi de chantres, il y a aussi des étudiants, il y a des docteurs, il y a batebele. Bon sungata biso pe ba journaliste maman. Batebele ba maman bazana nzela ona ba oteka na ba nzela. Aozangata azana fond il y a $10 to $20. Maman li sungata ba veuve na ba orphelin. Maman Denise plutôt. Parce que ba comédien on dirait comme cop na bango. Que non, ce qui m'a su problème, il faut gouvernement, il faut maman Olive, il faut pourquoi quand ba comédien, n'amboko c'est pas seulement les comédiens, yango moni makambo comment créer trouble. Ta ba famille ko panzana, pour ba déjà que non présidence. Pour ndenge za na ba famille bazana na idiot fa na mboka na kati kuna ba koya ko réclamer mbongo parce que ba yebi ke eza mbongo ya présidence. Président soki pesi mbongo epesa mbongo $1000 te $2000 te ba pesa mbongo ebele. Siko na mbongo wana kindoki ekokota na kati makambo mabe ekokota na kati tokoyoka sango. Soki bakebi te na mboka ya mbongo o tokoyoka sango. Tokoyoka ka sango na libota wana. Yango quelque part bato ebele bakoya kopesa. Bato ebele baya kopesa la bonne raison. Bato ebele bakopesa la bonne raison un jour. Yango moni ya Jani akufi. Ce n'est pas que ndenga akufi bato bakoma osala ko bénéficier na mbongo na ye. Ye Jani akufi na ba 50 quelque. Bande kone ba lekine ba koza ta ba 40 quelque. Baza déjà mikolo. Ba ko prendre soin na ba vie na bango. Quand na mbongo wa Jani wa ndebo komosa la ba cop. Or Jani atiki bana. Pourquoi na mbongo wa maman Olive ya maman Denise wana oyo uti présidence na mbongo wana bokozo ata boko tinda ta bana mibale na poto te. Ata mwana moko botinde na poto po asunga. Po na micho na poto botika na mutu te. Ya Jani akufi to ebite bandeko mususu ba na poto. Mbongo wana bokokaki kokangisa ngo botindeli ata bandeko na poto. Non botindi ata mwana moko na poto. Engesa la bien. Po na minute wana famille tout le monde akoya. Akoya ko réclamer par na ye. Eza bongo.
Alors, mes amours, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une famille. Oh, la fois passée, j'avais dit, au monde, il y a une famille toza. Il faut être au Sambela. Sambela en Zambé. Nzambe pambola biso nyoso na famille. Pour la famille, soki ezaka na mutu moko apambwami bato mususu bapambwami te. Kindoki na motema mabe ekotaka na kati. Famille bonga mutu nyoso a débrouiller. Oyo osala, oyo azosala. Donc mutu na mutu ana possibilité ya kozala ata na $100. Ana possibilité ata problème etelemeli ako résoudre. Mais soki na famille ezaka na mutu moko nde bato baochele motema mabe. Mabe makasi. Mabe vraiment. Alors, ngana lingi bino mingi, je vous aime, je vous adore. Eza famille à bateau, on n'a pas de choix. Bangomo ba ebine ba osala. Ce qui moi na komi na niveau relega na émission, cela veut dire que ACP nangote. ACP nangote, bien sûr que bana nyonso mutu na mutu aokola e pa maman na ye. Mais na minute oyo, baza bango nyonso baza bana jani. Donc, mbongo ndenge eza wana muto simba enveloppe, oui, maman jani a bokola ya bota ye, yoka pasi po na ye, y a pas de problème. Mais jani pe azana bana, bano pe ba otanga. Yango ba maman bana, surtout mao aza artiste comédienne, kokota no kutu makambo wana te, sunga mwana no na ndenge no kokota makambo to mbongo ba pesa ki kolandela no kutu te. Po makambo boye kota kindoki na kati. Il faut que noko nyonso ba bazaki na bamboka wana bato nyonso ba se sensibiliser pour mon présidence ata kuto ba lobby ata kuto ba lobby ata nga kuto loba pardon ba pesi mon na présidence nga pena zo pa nanga eza bongo parce que mutu nyonso oyeba te lo eza enveloppe wana ko za mbongo ebele ko za muki mais komboka ya présidence wana nde ningisi. Alors mamboyo nzamba sungaka soki bana bakomi koleka leka na émission boye c'est que ça somme yango batumi ba kondanaki Maxi azokota mwa famille ya bato Maxi patati patata mais lelo Maxi batbayo opese raison ata la brine wana un jour to opese raison to opesa la brine raison la brine tu avais raison ozaki na on a raison ya roloba mambo ozaki no raison liwa jani et outi banzele beleza na famille et outi depuis famille na ba. Donc merci beaucoup Nabino Mato Bolanda ngai. Merci na ba remarque Nabino, na ba conseil Nabino, ba like, ba commentaire, bo partager émission bo talaka, ba pub tina suka yango epesa biso makasi ya ko avancer. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. En tout cas, partagez massivement la vidéo, aimez et commentez. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission 100% news et analyse. Merci beaucoup mes amours, partagez énormément. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.